ba mieta fali muto ana mbongo maana ba ambition te oh boke na ba live na binoti stade de Martina botondi sana muto a gigola pesa bino liboma après gigola botondi sa tota la binoti après gigola botondi sa tota la bino bosa makam na balo yenge après bokoma ko regretter après seul orchestre oyo leki na kufatika ba audio comme orchestre affaire orchestre nini oyo na ndimi orchestre nini oyo leki akufatika ba audio orchestre ni musicien nini na Congo oyo ndeko ne mwasi akufa to ya mobala tika ba audio et puis bozo tala ya mutazo ke na kokufa ti akufi ale bosali plein après plein wana nga bose sanga ba je wana te o ya code 16 nga na sonné na tika mino pona mona mino boza sans impact mutana na incapacité o memata des journalistes à YouTube na poto ana incapacité aibi ke ba okima gouve kuto alobela ke mako mema gouve poto te po aibi ke gouve okima muta obanga ta mutu moko akima muta obanga ta mutu moko akima na poto yebisanga ba orchestre sanga compte bancaire alela ka orchestre mo appeler Jacques kolela na kolela faire alela kaka muta ke na ko senga mama Denise Mbongo tina Belgique muta obeta concert na France soki age senga Mbongo na Belgique muta lela kaka abe babeta ke ba concert a Nyongo mutoki ya makila seul leader abeta ba concert a Nyongo na gouvernement seul leader ya mandian asenga ka baninga bayeba te muke ke osenga mama Denise muke ke olela pa mama Denise seul leader orchestre na e finga président de la République likola ko banga ye moka benga secrétaire à président mais ayana tefe lokwa bayaki ko enlever lokuta tu code 16 na bino ezaka pi pour faire na code 16 a beti Stade de France te na code 16 asa na disque diamant te asa na disque d'or te na code 16 ngwa bino botiela biso makelele code fiant wapi disque d'or neno ya sala na carrière ne mobimba ka Stade de Martyrs et puis Stade de Martyrs betama accompagné na solo ya ba audio mutomba azwa disque d'or ya ba audio ya gigola disque eloko faire sali carrière na ya munene auto tikala nango eza ba audio ya gigola nde carrière mobimba ya faire sala depuis abotama ti akomi lelo eloko o faire tikala biso na mboka na biso Congo ya munene eza ba audio ya gigola etikali vi mobimba soto lali to lamuki bana biso baboti bana biso baboti ezalaka webi mise mo be faire kola petit frère na tikaka ba audio vi mobimba baninga baotika ba disque diamant baninga baotika ba disque d'or baninga baotika ba makambo bilo bozotika ba audio ba leki bozotika ba audio ya ba leki après bata mon code 16 audio mutazwa disque d'or ya audio yena Kofi baka ndemot Kofi koma ko lela Didi lokwa mutali boma abosani katika atindaka Laura soko kwa finga Didi melelo koma Didi tala mutu lokola Kofi azoloba na biso ke donc Kofi so indirectement ke Cindy azane meilleure chanteuse à Congo te donc mutu ana mwasi a chanteuse oloba ke soki Didi sto na bilelo yemba a obeta Stade de France yo pe Cindy fo timba yo mona wankovia mutu donc mutu oloba la biso clair soki lelo Didi sto na bia yemba a obeta Stade de France mais Cindy na beta Stade de France tata Stade de Martyrs a beta tata mama Ngebi na beta te ata mama Ngebi na beta te ata bo fingi na choqué bino bi bo binga te bo zui na choqué bino pa na tuti leader na tuti likolo nga kutu mutakala na ndimi bongo audio nga na ndimi mutakala mais na boma leki na ngate na ya poto na boma leki te na bebisa mwana na ngai te ke mwana nga bake ko placer na foyer po mona nga na ba mire na vivre via ya kimia na ya poto na boma leki te frère nanga ucho changa na statika siko ya appel vidéo to no sur le jour à match njoka na enregistrer ki yango atyango na statut lelo abenga ma jumelle
so na ju 10 francs na kabeli ye nga kutu bokoloba baleki na nga baza bana na biso baza na ya poto na leki na mwata tika audio na ya poto na tika audio te me bino po beta Stade des Martyrs seul artiste congolais beta Stade des Martyrs na mutu aleki na ye kaferi seul artiste congolais asala la honte ya pays a beta Stade des Martyrs na mutu ya petit frère na ye likolo Olanda Fali apo wele so code fianto code 16 petit fallait leke na babone code 16 petit fallait vendre na bato baza ba international ye kuto pousse na ta pembeni te manque ba ya ba ambition manque en français musicien azana manque ya collaboration ayebi français te alobaka français te un mama lelo pane to zabwa ta mona maternelle akoloba un mama ata mona maternelle akoloba un mama depuis faire abotama ata na sebi sumba faire atanga te ata na sebi sumba faire atanga kate ata na sebi sumba ayebi un mama une mère un maman ata na sebi sumba faire atanga kate oh ya après so code 16 un maman un beau bel poisson beau bel poisson bogabel poisson comment bogabel beau bel poisson botika soto fanda code 16 amukinza na bose lokote botondi saka pete lokote un maman ti boyaka code 16 ane saka bwana mno batamba boma bolola ken panabi bwana mno bafu boka bafu bola to subo liba choquer mino bobimisa ba audio gigola kufa lokwa mutana side ala wumela te mwasi ne alanda awumela te mwasi alanda ba pareil responsable no ko bimisela bino ba musu bo kokate bébé c'est l'artiste beta concert bino bolingi ba mission mando beta ba concert ba lira ba leki na bordeaux héritier ndazaki bona bana na ye il faut qu'il dise héritiana to aboma yaya na ye paton de sa zenith wana te mbongo na ye azoliango mbongo ne azoliango na bandeko na ye ezate ke il faut beta zenith pa kabola famille jamais akobeta zenith pa kabola famille te mama tikali epai bandeko epai bokomi famille comme éparpillé non to mona ndeko musicien leki na plateau te bayambi aloba makambo ezalaka petit musicien camarade de musicien to mona on pas faire ba frère na ye propre batikali basala ka be mission et puis mon côté soto bi moko seki to kosi ba frère ya faire ba sala be mission deux frères na ye musu sala comme nena bien bébé comme les années orli na musu sa mwana banga sukana bombele basala be mission plus ya les bandana de notre mon frère ya musicien ça les missions mais pas faire 3 frères ne basala be mission gigola bionique orli na gigola kita etikala orli na bionique utakanga mama bongo ndoki chiko yebisanga Stade des Martyrs eleka mais gigola zala sute yango makambo kolandaka baninga oyo nazalaka lokwa afali natondisa lokwa afali nasa fali aussi sa concert ya tina ipupa azali fali aussi sa concert bandeko ne baza ya Foster azali yo aussi sa concert famille comme la division aussi sa concert likola bilanda lana héritier ana place te abeta concert po leki na kufa te ti boyaka ba live bato ndakutuko je vais vous choquer bo sepelanga te boza na ba concert na ba live na bino bozalaka te non mona live ba goloa te ba goloa batonda okuta ba goloa pa era na ba commentaire non mona te oto ambo bondo na ba live na mo bazalaka te côté ba olobela faire ke o live ba goloa batondaka te bazalaka te mais okuta ba goloa na live Aidor okuta ba goloa na live Valdi
okuta bagolwa na live à gel show okuta bagolwa na live à baspiritage okuta bagolwa baza na balive à bato mosusu me ya bango moko mobondo basalaka te okuta bagolwa epa Alexi Wechi na bango moko boye omona bango bazalaka te mais c'est Ebola utakosela Ebola makamu héritier pa bimisa bango lokuta mama na mante oh Ebola wapi Ebola Air France esala héritier yaki na Air France tokenda ozwa wata na Air France Ebola me wata tokezoya na Air France esalaka ate 2 jours bajour nyonso etikali Air France esala boza mal informé oh Air France ezosala te ndeni po wata yaki na Air France esala te ndeni bato mo bazaka bato ba esquisse bato ba ige ya important concert eleki kitoko le reste etali su biso te concert eleki kitoko makasi reti batanda babeta zénith ne kitoko et puis on passe à autre chose tobeti concert na biso kitoko concert Serge Beno kitoko donc mamlo seleki kitoko bato bozela featuring ya ye na Fally Ipupa bozala patient featuring ekosalama et puis bozala déçu te parce que monsieur le chanteur déjà na rata rumba te Fally pe na rata rumba te siko Fally ne héritier na featuring liwa eloko etrouble ne ba artiste ya wana eloko pande ba artiste bola la tende yango wana po Fally na rata rumba te héritier pe na rata rumba te siko bolinga ba comprendre que eloko nini ekobima wana wake up day eloko ezo troubler ba artiste congolais mutu yango wana Fally na rata ne rumba te héritier rata rumba te siko balala balamuka et puis eloko esala ba artiste congolais parce c'est ça que Fally muta komela héritier on va s'enfermer quelque part ata soki ezalaki mpe ngai papa akomelanga bongo mama me Fally asaka ngo na nko me papa pa muta banko Fally ebuyokisa bato motema mpasi me Fally aza muta basese na yebisa bino on dirait 12 ezala nde pa papo boremarke eloko wana Fally asala te ya kwa kokomela wata na public on va s'enfermer quelque part lisola featuring yango elenge likambo ngo ezalaka ke Fally muta komaka sikoyo siko Fally loko aza monsieur ya parole ye parole na ye donc ye azaka hormis parole te siko bakomprendre ke Fally aza l'homme ya parole et puis azalaka très honnête akosaka te eloko Fally achange maloba na pasi Fally achangeaka maloba na pasi il est très honnête siko eloko esalaka pasi na likambo ke Fally muta koma na koma te mama soki ezalaka héritier muta komelaka Fally who's calling me wesh bébé là rappelez non je suis en plein live ok je te rappelle likambo yango eloko soki esala pasi na likambo yango ezaki Fally muta koma batiaka tendresse ala makelele ezala te ala fo kita fona ezala je te rappelle kuna kijel je sili bapete kwei kwela je te rappelle sikoyo bakongolais nyonso banvi ya Fally boka kote likambo yango sikoyo ezala pasi mon dieu allô oui
Comment? Attends. Non, je suis à Paris. Attends. Attends, une minute. Je me rappelle plus, hein. Est-ce que tu peux me donner quelques minutes que je puisse finir ce que je suis en train de faire là? S'il te plaît. D'accord, je te rappelle. D'accord, tout à l'heure. Sikoyo fallait aza unité de mesure ya ba artiste congolais. Siko ba artiste omona bafika fali wana banvia na bango fali occasion de siko ezalaka te. Occasion ezalaka te sikoyo balala balamuka bakuta penenene commentaire fali et pas héritier. Là, il y a des commentaires et des commentaires. Mais le ça va commentaire le quoi il va falloir wane. Eh bébé. Eh ba commentaire le quoi il va falloir wana. What as quoi vandi na atiane ka commentaire normal. À moi quand ça commentaire boé. Oh, on va s'affermer quelque part tout ça la fuite. Yaya, atape zaki yo. Olingo mwaka sko echa panique na monde ba artiste et ça là donc et ça là bato ba pasi mo que koma joy ako komela wata basa featuring koma joy eloko ana sko ba artiste congolais ba ko digérer ngoti eloko wana nde ebomisaka wata eza kaka ke fali ndenge akomela wata ke bakosala featuring bayebi ke fali akosaka te fali très honnête fali mese réglo fali siko eloko wana bakoka korealize te nde to aboye tala baartiste bakenda pena pa banganga koinvoke featuring wana esalama te tala baartiste balalaka te bakenda koinvoke chaque jour ke ezwa retard po bazala na kimia bato mosusu babosana sujet ke fo babimisa baalbum bakenda pela bonganga abosani ke fo azwa album na ye akende nango epa nganga sa biyanti mini bango pamba komo akende pa nganga ko featuring wana ezwa temps featuring wana ezwa temps featuring wana ezwa temps babosana ke fo mema baalbum pa banganga babosana ke fo bakesa makambo na bongo do bongo bakomba pela kokeko invoke pa nganganga naeka na projet featuring ezwa temps naeka na projet featuring ezwa temps musique pesa monde mo yo kasi basepela basepela te baba nasala choix kitoko de côté pena bayaya yango bayaya yango makambo nyonso kitoko mbongo bote kolata kitoko makambo tu kitoko ampasa fali ya mema poto nde naosala life benana na poto fali muta memanga poto ampasa fali ya memanga poto ampasa fali ya mema ndenge poto on peut tout dire fallait me marquer à poto. Et mata, léo et les bas, naka na poto. Ata bo fini ba commentaire. Na poto. Comme l'énergie na poto. En passant dans na poto.
Bata ba vas-y, bosa ba vas-y, moi ma belle là belle. Bosa ba vaseline. La beauté, moni libele. Belle kitoko. En passant, bosa ba vaseline. Bomoni no, mama bana. Oh, nga kosaka te. Bosa ba vaseline bino, libele kitoko. Etelemi. Eh. Mais poto ya kitoko Mais mtako semno te poto ya kitoko Mupepe kitoko sans été ta bus eleka. Oh. Mais poto ya kitoko bus na bus eleki. Mupepe kitoko penza poto ango. Poto mupepe kitoko. Nampasa to na poto, mais poto ya kitoko. Poto na ba sans papier, na ba papier, tofufaka na si ya mboka Macron, tolia bilo moko, tokota ba shop moko, tosala makambo nyonso nde moko. Bato bazela ba papier te bazwi ba papier, bato pe bala ba papier te bozwa ba papier, toza kaka na poto. Totina bambongo, tosala makambo nyonso toaka na poto. Olali olamuki na poto. Nde nabefunaki Belgique. Belgique nasali aller retour. Après nake Beauvais. Namona grande sœur nanga kala. Fulaki Beauvais nasala ata moi 5 jours pe Nisette Manuka. Ya ngaba te nake Beauvais, ngaba te. Boki bakombo échanger na Beauvais, Amiens. Tout change. En passant toi kala. Mais muta ko semlo te poto poto eza poto mutako sabino ti. Poto. Muni zeni tato zotala héritier na kosa wera. Olobi na koti na zeni tona. Zeni tonde yango yo. Nobi aido. Zeni te busha biso matoi nde yango ti. Zeni tonde yango. Yo ba defi musufu aussi sango. Nabi pa aido onde zeni tongo. Noko go fax. Onde zeni tongo double zeni. Zeni tonde yango yo. Tina kota Stade de France nabi onde Stade de France sango. Mais poto c'est quelque chose poto maman za kitoko. Ata likayebwa poto za musuni. Bébé volume. Oh, bata moura bébé tokoma. Ara ngwe koki to kita. Apa se tokata poto. Yango faliko ya yoyo. Magamba sala. No imagine. No bien. Bino mibali o ba ko ninga na ba message à TikTok to à Facebook. Boka message na très bien. Bino ba tuaka ko dragenga na ba message à TikTok na ba message à page na. Déjà nga tanga ba message difficilement. Okuta boye soki 1000 messages. Déjà nga ba message à qui partait na poster na bimi na tali commentaire na nga na ko bata leona tata mo ba message mukie na répondre ata mo batamba mo banga pona bimi pa musu pe ba luka biso eza sous contrat sous na besoin peso matière mo bokengel okuta bino boza saturé yo zo linga mutu ozui ekoti lokola nzungu aloso otie na mutu batie plus liboso lokola ba ekoti ba pape bino donc na cliquer non na tano mutajo dasa ko dragenga na cliquer na tano page no bino bona ba courage bana boude bino
ozwi kodrage nga olati no jipe beso nga linga mibala ba jipe ozwi jipe donc olati koto mopanzi mo pantalon mopanzi o jipe plissé depuis que tomo sa bajana na nga na bino olata pantalon eza na likolo nango na jipe donc faut kanga singa mopanzi ozwi chemise otiki étiquette libanda soki yoji soki Dolce Gabbana soki nini talaka baka te étiquette otiki siko na bakol otiki étiquette na jipe ozwi chaussette ya molai na sapato no mabe tala ekoti lokola bata Londres ekoti songe lokola bata Londres mbasuka NZ banoka mbasuka nakama na bino te mosusu ozoya kolinga nga osi ba veste lokola bebembe bino baguna nga bato nyonso na kati la mangala bawa baguna nga te boya insista te mama pardon ato osenga ba pardon 1000 olingo te na opesa nimero te na babolole mosusu boza otiki nimero mpo na abengo nga mama okoki kobenga nga surtout bato bolinga nga na lingala nalinga bino te nalinga mobala koma lingala ebele te mbote Jael Show nasepelaka na yo mingi oza penda bagu na nga bagu ya basi na lingaka na kosepela un jour tosala na o foyer bino bato bokomaka tala lingala ebele bino mibali bokomela nga buku ya mangala nga saka manda bino te nasaka mare na bino te donc mwana mobali azo draguer fille mo avanda na poto okomeli nga ka bakata message mulai na lingala pona tanga ngoti wapi bino besu nonga na kozo pena tanga message mulai tina se na supe na talanga na lekisi ya kotanga message lieba okomi tu osu ta mulai ya kokomaka message banda likolo tina se ya lingala bongo yo kasi nga pena Jael Show na vandi na zo tanga ngai Jael mbala suka okozama nzanza na kingo ebele otie lokola fede loko industriel olati na o bachene surtout bato bopesa nga kanda bagarso bolata ba argent pire mbala suka ozoya kolinga nga ozwi ka bakata argent pire na kingo tie osa mwana mobali osa mwana mwasi te loka mamo bateka mabundu na pavillon na zandu donc yo mwana mobali ovai na Kishasa osombi no argent pire munene olandisi yango mibale mwana mobali ale ozwi montre munene leki loboko ozoya kodrage nga natali no montre mutu ayebi no nde baseraka montre te montre leki na munene donc azoloba montre ezo kote tina katikati ya loboko mutu aza na problème na ya montre loboko foye wana ozolingo osala na nga na montre munene na cheneta munene na kingo mbala suka bwako kokomela nga ba je t'aime na privé te naza camarade na bino te naza kokipe naza na côté mo folle maintenant na mobali na nga mbala suka na bino boyaka tala ba message ebele lokwa ba ndoki moko boye bozala quand même sérieux non oh téléphone na nga moko compte na nga moko natanga ba message na kotata likolo na bino bato mosusu bakomela nga ta mosusu ba 6 mois passé na kokotanga message monte parce que ba message ako draguer leki wana poto tike étiquette ne lamba tu es malade toi wana poto otike étiquette ne lamba osa poma mutu oza na poto ovandaka na poto oso tike lamba na étiquette oza normal bino moninga na linga mibala batika ba étiquette ya bilamba otike yango siko na mona prix osombaki yango 600 donc ti otiki bongo pona mona ke chemise olataki ezalaki 600 €. Musenzi. Boko nuluka basi na bino bosala ba je wana botika ba étiquette ba chemise na ba t-shirt. Nga déjà mobala tozo tanga beauté. Soko otiki ka étiquette ne lamba bosa nanga. Mundele soka sombi lamba alongola ke étiquette alati chemise na ye. Na mona jamais ba wili mucheni batika ba étiquette bilamba. Na mona ba vote singa basala ngote o ba patwa ndeni ba senzi boye ni zeti. Donc pour moi ça lingo faut tika pantalon et étiquette wana na mona ke pantalon lati eza 400 €. Tu es malade. Bino bokola na ba quartier nini bino. Bokola na ba na linga na yeba wana poto meloko muto va na sanga mamba.
muta na poto ati chemise atike étiquette kino kolinga basi na bino balinga bino ba étiquette botika na ba chemise na ba pantalon ngai te c'est quoi ça comme la message à lingala ta munene misu pasi boza normal musu tokenda kolia na ba Glody tokenda ngai Glody pa Tracy Christelle mam tokenda kolia pa mama mo babengisa biso tokende kolia bantaba azala na mele tonton mo azala wana na yebi epete asengaka numéro na nga wana pa nde toye kolia wana asenga siko mokolo place numéro na sepana jali chouet abenginga bonjour mama bonjour nazoki numéro na opa nani boye pa nani bonjour boyaki kolia bozaki na couple mbelenga etu boteleme na vie moko boye nazoki numéro pa vie wana boye napsi ok merci beaucoup na sepelano merci beaucoup na sepela merci beaucoup na kati téléphone toto mando sa ba je obengana abenga minute ebele ando benga nenga minute ebele lokwa nga muninga na nga déjà lisolo soke leki 15 minutes ombali nanga te pesa nga kanda nga soza mbali nanga te kolekisa nga masolo 15 minutes te na kokango te okanga toso lisolo important te okanga air toso lisolo mo ezango important te toso 2 minutes tokati okomemanga ina dita likambo 40 minutes likambo toso no likambo nini o tokokena ngo minute et puis so molo so na muta oloba lisute lakse ki alembi Elexi qui a lembi bukanga ba fona kata mutuma boye abeta blo lisolo mutuma alinganga naza viens moi journaliste a benginga o Jaël masananga mo balela au fort boka lisolo masanga mo balela au fort pondo bwaka akabaka abina te makama bolingo abi akaba quand tu joues comme moya boye moye fela mo balela au fort soko so bwaka ando kabela yo nga pa kabela nga fort ok comment na sepe live liboso na bwaki abenginga na sepe na libanga na linga ko mingi na linga mabanga bien ok en tout cas Luka moyen là quelque chose nga à Paris le bilan na tonga benga non ok écoute boulot et tout na c'est le cas western France c'est pas de problème c'est un peu western na juna na besoin peu fiana mutonga kabaka abi osozo bwaka ando kabelo mama loko akabela nge komi nyongo soka benginga 90 minutes tokomi kula ndeni masolo obete zate abeta lisola mwasi ne mabe abeta lisola bana mabe abeta bo non melaka wana o konte mbongone edimne 30 minutes lisoda mbongone de edimne to solo la voix kitoko tala voilà voix kitoko ele kana ngope basimani chumo bena bien non que Paris non que pas Cynthia nabi non ya Paris mais non dans la ville est belle non ya mbeta moi tout na so pas blanc qui na Paris non dans la ville est belle pas Cynthia ok si c'est comme ça non zo na gare comme ça la tiko pas Cynthia même c'est pas de problème la kiti pe na gare na bengi na combien ok pour ça na soko leki c'est ngo comme côté ni ya McDo molanga la télémela quand les bika ke atem sope la voiture sope deni pour les gens mutabio ke tiko tivile de belle c'est que la voiture pour ça na la pousse déjà ngota mono makolote na mutaba problème abimiska no libanda gare a pousse nsinga leka McDonald ozo molanga te nazo mona mutu te nazo mono te ozo molanga te nazo mona mutu te mama na mona mutu mo azo ya kuna
atinde bavunga bébé ati jipa mulai atike étiquette chemise atike étiquette oyeba mokoto ya mabe wana oyo ezaloka bakroko soko mpe eza yoji soko mpe eza triple semele nayebi te chapeau susu eloko epiangaka nda chapeau ya monene atike yango na étiquette donc nzoto nde mobimba étiquette na étiquette na poto mobali alatelo jipe mpe na moi makasi oyeba nasala nakota na barestaurant eza wana nakota no na restaurant ngambo ono na commande no a boire nayebi se na restaurant na ngambo na mindele bazalaki na bacomprendre ke corps étranger mo akoti me na munoko abeta 20 ans na poto ndeni imere échange bien papa boni yo mpe fe na pusa oti pasi ntia bon tozwa train tozwa train awa ti vile lebel tokokita so wapi yango wana po tozwi train mosu nase nga mata train te na mata train te nasala bold amba mo ti vile lebel na mata train te donc oyo ozwanga nzoka ololobalanga kende no omatanga no train ngo mpe fo tokata tozwi su erreur mosusu nase nga mama na comprendre yango te nga mata train te nga namuta baproblème nga mata mbamo taxi na lingwe motema esuki te jipi boye po anini o olinga bajipi te na bise kitoko te jipi boye po ani mosu atika kobimaka na bajipi boye kitoko te na baetikete esala moto mosenzi makasi bajipe baetikete nde ti chaussette boye ozwi chaussette okotisi pantalon monene chaussette ebima likolo mpo eza lacoste po anini o da pantalon tisi ya monene ozwi chaussette otiango likolo mpo chaussette emonanaka eza lacoste po ani greffe nyonso ka fe monana kitoko te te mais so lobi na change na bise te ezwa autant so bo change ezwa autant mpenza mpo do mesana eza look na o nazwi taxi yake vie ebele pasi ntia nakomi no ndako na bani na okoseka nayebi na ofufu na nde oseka bi mutu mwana moli lelo bajipe lokwaso abenganga na yambaki na omokate mangala nabi desi vie na ngano bi bozala ndeti mpo bozala bacamarade bajipe boye chapeau lokwa libata boye poani 20 ans na poto poani jipe bongo poani bosala yango ndeni lata t-shirt tia sengle na kati lata t-shirt ya bien tia sengle olati t-shirt ya kano jean ya bien so olata lipapa mo eza makasi manzaka no ya kitoko ezaka obligé to ata chaînette okolata mpe montre pamba ya kano ceinture ya bien montre ya bien c'est fini so olata casquette ya kano c'est simple lata basket ya propre c'est tout pourquoi faut jipe kaka bozala na bakindoki ya butu ale bata bongo mona bongo tala ebele na privé baza na sola motoki manka parfait jipe monene parfait eza te déjà un homme so otelemi na ye fa pesa solo ya kitoko solo ya pamba ekoki koatire motu solo atie deo na nzoto atie parfait na elamba kano aotoka te na samba peka atie deo mo boye ye moso azwi motunu apusi yo pembe na tolo ne solo futunaka yo tie deo nini yo tu sens bon un homme ata déjà olati jipe seke na kati kuna ti kaswa ndeni bozala motema mabe bolingo obimisa batuka bato mabe nzoka bino nde bozala mitema mabe sans bon ozala simple ozala plus classe
ça simple quoi tirer bateau eh bon makasi eh bloco bosala ka jeep mais bon makasi ba garçon ba jeep boza makasi obi ato tanga eza na bana classe moko ya ba mibali o baza obetsa bato mitu po nayebi te bato batanga bekola bien te en fait bato batanga bekola bien eza na babana classe moko baza kobetsa bafille mitu na bekola pantalon na eka ya uniforme me batongeli yango sur mesure chemise à taille achangeaka ba basket chaussette nezalaka pembe sengle nezalaka pembe. Donc s'il fait chaud na kati ya classe moi afungoli ba bouton siko afungoli nyonso te soki ka awa bana na bazala ba mabe na ba classe bana na bazala ba mabe moko omone atlata elo alito ya ema surtout comme la porte école alongoli so comme la kati ya classe zo ba air libre azongisi yango ati elo alito mo ya ema atombola te machelo ito balinga so me bakaye ebele te bamama bakaye ebele te ebiso maka 5 kaye ok sa copine na ndako bana na bazala ba mabe baloba ebele te na kati ya classe ata bo déranger bo baloba ebele te ata bino kante bo déranger bana na mbele bazala sombo baza si fait chaud na kati ya classe afungoli ba bouton atiki ka awa sengla pembe chaussette doso avandi dans la classe pantalon mati boma da chaussette pembe basket nezalaka pembe et pas en apprendre ma stylo te stylo ezalaka na mai plein basenga te o après tenga stylo no bana na babetisa biso ba tour na ba classe oh mais t'as 5 tours je vais pisser je vais pisser bana na babetisa biso ba tour na ba toilette au suba bouquet ok suba bouquet je vais pisser bana na bazo lobe beleti mais oko suba ta 50 fois quelqu'un qui est pas prof je vais pisser bana na ba récréation bazalaka bambebo rose bafi baka babonbon balia te na récré bongo mokolo ba abordaka bato omona kwa osaba insomnie nazala na moko na sapinière azala na 6